Tambola na mokili omona makambo mobali abala mwasi nzoka mwasi azalaka sirène mwasi azui bongo sous-vêtement to kaleso ya mobali azui sengle na ye azui na ba spermatozoïde ake kotika yango epa ya nganga na njili pona azwa domination a dominer mobali asisi wana te alali lisusu na nganga po azwa domination nde nganga esaki ya mobali aleli nganga yebisa amema sous-vêtement ya mobali sengle ya mobali na sperme na ya biso mibali amema pa nganga basala ba cérémonie po mwasi a dominer mobali tina niveau moko 0-0 azoja mone tolo baliage donc tolo ba to même ngako nazo comprendre phénomène anti donc alliage donc atile biso ki zakala a donc mobali a bouchaka te donc vraiment même mobali asimbaka mo même famille akipaka te chose grave tango awuti kosarole mpona bapropagande bango ya députation bakarte d'enrôlement wana basangani so na bacollègue kaka ya misala wana bazwi photo na ye oyo ya publication ya pancarte na asalaki wana na bakarte na ye bafiche na asalaki wana bamemba mosusu na ndokanga donc bakomi kokombattre nana memi onsuko wana siko bacollègue na ye to bacollègue siko ya complicité na mwasi na ye ndako na province ya Katanga bakangi to ba intercepter conteneur mobimba zaki na plus de 50 enfants na kati ya conteneur wana mama moko ya kokufa na mwana ye na Mukongo epesi passe insécurité au niveau ya Katanga un doyen d'Afrique du Sud un baoba un icône d'Afrique du Sud awa kufa ki papa Credo azaki bongo muto ya IDPS bato ba pionnier oyo ba bunda bana basala combat aux côtés ya Fengshi Alimete Etienne Tshisekedi azongi bongo molimo na Johannesburg ndoto na ye kendaki na Kinshasa cérémonie officielle et salamaki bongo na mort ya cinquantenaire. Et bien voilà, comme vous les remarquez, c'est sans rival au micro. Nous sommes à cinquantenaire à Kinshasa. Le corps que vous voyez, c'est le corps de notre cher papa Credo Kabala qui a été trop cher pour nous. Papa Credo, c'est un pion très fort, il a été très puissant d'Afrique du Sud. Il faisait partie d'un des leaders de la communauté congolaise. C'est très émouvant, un ami, un compatriote qui a beaucoup combattu. Nous sommes vraiment dérangés par cette disparition. Nous aurions voulu qu'il soit là, mais le Dieu a décidé autrement. Nous nous inclinons devant sa volonté. Docteur Youssoufa oyo ayambaki bongo mwana biso ya muke ya mobali oyo mbwa aliaki ba pareil génitonio surtout aleli aobi possibilité ya mwana biso a vivre zali pena muke ya kosaka tepe aspect mise en garde na bato so bayi na mbwa pe na gouvernement bande kuna ngai ba congolais bulandanga malamu ngai docteur Youssouf Mangwaya double brassard na lingina pesa bino une fois de plus message na maimatali makambo bambwa bomoni photo na tcheli bino eza photo toti kozwa ka na clinique kaka sikoyo batindeli biso batransfere mwana oyo aza mwana mobali basuye na mbwa suye kaka na ba organes génitaux donc na pénis na testicule nyonso mbwa arraché mbwa akati mwana otala degré o mbwa abomi mwana oyo mwana wana bayuti kotindela biso ya na clinique mais je vous dis déjà que moi en tant que chirurgien de formation, je vous dis déjà que Kaoyo ça va échouer parce que ça kamoko peto yambara kala na clinique universitaire. Lelo batindeli biso na clinique na biso wa na Kinkole. Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa epa Mama Charlotte. Mwana mboka bon monake ba mboka congolaise tala biloko ya kosala epa bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa
de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. So toye awa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyonso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Abika, la tsabana. Oye ne to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Bato ba ko banga. Soki olingo somba biloko oyo. Omoni ke olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te otiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyonso tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona koya kosolola makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso bato ya mangala. Soki oyebi ngai lokumu mpe kembo ezonga mboka yo, kasi soki oyebi ngai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Na tongo elelo toye pona kosolola kobeta lisolo ya pasi oyo salami bongo na mboka engumba Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, epai wapi ndeko mobali abali mwasi ayebaki te ke mwasi wana azali joka sirène des eaux, mwasi ali reine mune na kati ya mai. Makambo tobeta bandeko na ngai soki bayebisi yo te makambo eleka na mokili okoyeba te pasi yango soki nzambe te eza mawa mingi. Il faut kosambela makambo surtout kobetela lisolo ya pasi bokoyoka ndeko ya mobali ye moko ndenge ali ko expliquer et puis solution tokozwa yango kaka awa na émission ya lelo. Alors pona kozwa solution to pona kobetela yo lisolo avant de betela lisolo tika to développer o bomoni bongo na titre comme étant sommaire na biso to ko développer yango yambo to développer yango na sengi na yo soki okoti partager émission mandeko partager pour masolo auto betaka et ko sunga peut-être ndeko moko songolo nesika boko pakala soki yo omunike e sungi yo te soki okoti to bosa na kate ko tiaba j'aime ko aimer vidéo soki posa abonné te o s'abonner et puis au fini cloche à notification comme il se doit te ndengwana tika na pesa matondo pe longoni na teungando na Mada City na Cape Town. Ngando Protection Service congolais oyo apesaka ba congolais presque 65% ba congolais musana Mada City na Cape Town. Lonkumu pe kembo mboka yo na bosanité restaurant Mi José pa peut-être na kolia biloko ya Congo Mi José ya commanda Guilherme bokomi c'est qui est bien. Na robaki yango na sommaire na insécurité obayo ezali ko régner bongo na province ya Katanga ezoko zwa niveau ascenseur moko ya kosakana te.
infiltration toyite bazo kobenga infiltration ya nini kasi bravo na bango chaque fois biso soki loka malamu ezali tolobaka malamu tolobaka yango ya mabepe to denosaka. Merci coup de chapeau na police nationale o ba intercepter conteneur oyo boali komona wana na kata conteneur mutu ko komona na escorté par la police nationale na province ya Katanga ezali bongo na plus de 50 enfants na kati kasi ya kokabwe kamisi biso na kati ya conteneur wana boali komona wana mama moko na kati za deja ya kokufa na mwana na ye ya mokongo bana wana bautaki wapi bazwaki bana wana wapi babanaye kokena bango wapi na le procès bandite soki tozi beaucoup plus d'informations tokozongela bino poto ya koyebisa bino mais pesi pasi yo muto bumsa deja mwana na yo partout na Congo démocratique il paraît bana bautaka par-ci par-là mais ndenge to yebi bao bayibaka bana bakendaka koteka bana tolakisa bino totalisa bino makambo ebele o basalaka na babana surtout ya mikie misusu bato ya mbongo bamelaka makile ya bana misusu basala bana te bazwaka bana ya batu bateki bango tomona basolo ebele kasi awa boye nous avons été précis que ba intercepter conteneur on a bana na kati mama moko na mwana mokongo me ye mama aza ya kokufa. Police akena ngona commissariat soki tozwi précision tokozongela bino pona topesa bino ba détail qu'est-ce qui réellement passé ba utaki wapi ba bana ko kende wapi qui était le commanditaire ya makambu oyo on va y revenir. Papa Credo Mobundu monene combattant ya IDPS depuis époque ya Félix Limité fait Etienne Tshisekedi azalaka bongo na Afrique anglaise na Afrique du Sud précisément na Johannesburg abunda un doyen ya Afrique du Sud asunga batu ebele azongisaki bongo molimo na Johannesburg ebembe na ye ekendaki na Congo botala cérémonie elekaki bongo na cinquantenaire. Nous disons un grand merci na Papa Credo oyo asungi batu ebele moralement na ba conseil c'était un doyen on a perdu un baoba na niveau ya Afrique du Sud oyo atozaki na likambo songolo soko ke conseil Papa Credo abandai toujours kopesa abandai kolembate. Papa Credo, je me rappelle, il me disait ah petit nanga fisto, yoza mystique hein, salara musana one ozaliwa mutako sa osara musana na malamu. Merci. Papa Credo, tu nous as été trop cher. On ne va jamais t'oublier. Au titre la gravé à nous. Suivez plutôt, moi, condensé, image mouké, reportage mouké, qui a été réalisé par l'un et à Bissopé, journaliste à la Tchobourg, moi, Namboka, Pascal Bakole, dit son rival depuis hôpital du cinquantenaire, morgue à cinquantenaire. Suivez. Mesdames et messieurs, à votre présence. Et bien voilà, comme vous l'avez remarqué, c'est sans rival au micro. Nous sommes à cinquantenaire à Kinshasa. Le corps que vous voyez, c'est le corps de notre cher papa Credo Kabala qui a été trop cher pour nous. Papa Credo, c'est un pion très fort. Il a été très puissant d'Afrique du Sud. Il faisait partie d'un des leaders de la communauté congolaise, de la diaspora. Papa Credo aujourd'hui n'est plus. En tout cas, nous les plairons, tout le monde le plaire. Mais je parle plus de la diaspora sud-africaine qui se trouve ici, à Kinshasa. Ah oui, Papa Credo est là. Son corps est là. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait très mal. Je vous signale la présence de Claude Kabambi. Juste un mot. Papa Credo nous a laissé. C'est très émouvant, un ami, un compatriote qui a beaucoup combattu. Nous sommes vraiment dérangés par cette disparition. Nous aurions voulu qu'il soit là, mais le Dieu a décidé autrement. Nous nous inclinons devant sa volonté. Ça fait très mal. Je vous cite la présence de Moïse Kachiboui, l'un des leaders de l'UDPS, Afrique du Sud. Bonjour Moïse. Ah, sans rival. Votre impression? Je manque les mots. On m'a coupé la tête. Je m'excuse. Ce n'est pas un bon moment de parler. C'est un moment de célébrer l'homme. Cet homme, c'est tout pour moi. Un ami, un confident. Nous avons perdu quelqu'un. Que son âme repose en paix. Papa Credo nous a laissé Jean-Pierre Lokamba, un des leaders de la communauté congolaise en Afrique du Sud. Bonjour JP. Bonjour sans rival. Tes impressions? En tout cas, je suis très ému. Nous avons perdu un aîné dans la lutte. Au nom de Papa Credo, en tout cas, nous sommes très émus. Que son âme repose en paix. Ah, ça fait mal. Ça fait vraiment mal.
makambu ya bambwa oyo bandeko tozali koloba tolobaki yango dene émission elekika tozongeli yango epai wapi tozusika boye audio ya docteur oyo ayambaki mwana biso ya mobali ya moke oyo mbwa aliaki ye ba partie privée na ye nyonso te epesi pasi jusqu'à tozali koyeba te mbwa yango autaki libanda mbwa azali marque ni azali pitbull to azali mbwa normal mais mbwa oyo baliaka bato nyonso ezalaka mingi ya pitbull mwana oyo bauti kolia na njili tobetaki mbela awa bamama bapapa baparent boye na bambwa bosala attention bote éloigné bango je crois l'état auti kovote en fait nani bavote te na parlement bazokobunda bavote loi oyo koki kolia mbwa en public te mais il faut bakende encore plus loin mpona koloba ke avant kozala na mbwa il faut kozala na badocument nyonso normal l'état il faut ayeba olesaka mbwa na nini mbwa avivaka ndenge nini sino te makambo oyo ebanda kosila te docteur oyo ayambaki mwana biso ya moke oyo baliaki ye baparent génitaux oyo epai ya mbwa alobi apesi mpe conseil boyo oyo alobi ça n'engage que lui il s'appelle docteur Youssouf ye moko azobenga double brassard na yebi te double brassard mpona nini Docteur Youssouf, suivez. Bandeko na ngai ba Congolais, bolanda nga malamu ngai Docteur Youssouf Mangwaya double brassard. Na lingi na pesa bino une fois de plus message na matali makambo bambwa. Bomoni photo na tcheli bino. Eza photo toti kozwa ka na clinique kaka sikoyo. Batindeli biso ba transférer mwana oyo aza mwana mobali. Ba suye na mbwa suye kaka na ba organes génitaux donc na pénis na testicule nyonso mbwa arraché mbwa akati mwana otala degré o mbwa abomi mwana oyo mwana wana bayuti kotindela biso yawa na clinique pe mana eza bien te mais je vous dis déjà que moi en tant que chirurgien de formation je vous dis déjà que ka oyo ça va échouer parce que eza ka moko pe to yambaka kala na clinique universitaire lelo batindeli biso na clinique na biso awa na Kinkole alors botala degré ba mbwa ba komiko cha population mal à l'aise tango na yebisaki bino l'autre fois que ba député o bazoki ne kolobaka ba proposition ya ke bato baliaka mbwa te soki ba lembwa ba kanga ils sont des fous permettez-moi en tout cas na lobabongo parce que je suis parent ça m'a beaucoup choqué même bino boza ba boti so moni photo yo mutu moko ta ko sepela mwano ya yo ya mobali mbwa asuye kaka na sexe akati testicule nyonso akati na penido mwana tikalika nde bozo mona wana eza photo ya mwana mobali ya mwana mwasi te mais na minute oyo bakati ba organes génitaux nyonso na nani na mbwa. Mais quand il y a certains députés fous qui passent à la perchoir pour dire que bato balia kalisusu ba mbwa te mbwa azali nyamoyo il faut que beaucoup la combattre là et bien mais là où la classe politique actuelle veut nous amener donc c'est un projet du gouvernement contre la volonté du peuple ou comment. En tout cas, panza audio nanga oyo ngai Docteur Youssouf Mangwaya double brassard éclairage public nazali koyebisa bino que désormais place nyonso oyo bokokuta bazoboko la mbwa wana il faut koboma ye population prenez-vous en charge. Kabila le père nous a dit que prenez-vous en charge. Tshisekedi le père nous a dit que prenez-vous en charge. Ce qui est l'Ancien Testament batata wana te tokozalaka marginalisé tokozalaka maté. En tout cas c'est avec beaucoup de regrets que nous avons constaté l'événement oyo. Et ça l'a mis l'élo na 14h. Na 14h nde batindeli biso mwana vers 15h16h. Alors mwana wana ngai déjà chirurgien nazo yebisa bino ke akobika te. Parce que to yebite to ko remplacer eloko nini place wana po ezongisa eloko nzambe acha normalement. Merci docteur Toyokio mais yo ozamu to sala kalwa te c'est le gouvernement pour peuple ndé à sala kalwa ba kolona o lobite o ya malamu to kozwa kasi ya mabe to kozwa te ko imposer ba tout te ko finga te il faut ko ya beaucoup plus na ba argument nous sommes contre personnellement nous zéro bêtise na ba tout oyo ba finga ka ba minimizaka tu es un docteur pesa argument solide o ba ko soutenir pour la bien-être population. Mais tant que finga, que le makamou est déplacé, étant docteur, ça n'honore pas. Voilà, je crois que le message est passé. Tokobete lo lisolo bande koloba mingi te kasi tokotia yo moko oyo ka audio makambo oyo ezali koleka. Tozali koloba. Oui, libala ezali institution oyo nzambe asala. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Balobaka yango mobali akotika baboti na ye akozwa mwasi ba okene basangani bakoyi mutu moko pona ko fonder ya bango famille. Oui, mais quel mwasi oyo foyo kobala? Quel mobali oyo sali kobala? Mais lela ba komeli ndeko mobali. Ndeko mobali oyo asali mutu ya bandundu
abalaki mwasi na ye mutu ya Kasai Muluba. Mwasi Muluba mobali mutu ya Bandundu boyebi ke bato ya Bandundu na baluba babenganaka banoko so ki to ba rivière Kasai kuna basalaka bango na bango baka likolo pembeni wana babalanaka makasi bato ya Bandundu na baluba. Kasi tala mwasi nini oyo okobala epesi pasi to kobeta lisolo oyo mutu apesi lisolo oyo azali mutu ya famille bokoyoka yeboka koloba awa to ekotanga kombo ya mutu tete kobeta lisolo pona kopeneka la sarabone pona kola musabino ndeko mobali oyo na Kinshasa afanda kabongo na Kinshasa na quartier moko Songolo ye azali mutu munene na parti moko X parti politique ya mutu oyo ayebani pe makasi mutu oyo ayebani makasi ndeko mobali oyo asala kabongo na Sénat bokomi asalaka na Sénat à part Sénat ye mikolo oyo azali kobunda pepo akoma bongo député amonaka mwaka tukubianza kasi avant kende kobala boyebi libala ezalaka ya mutu moko te ezalaka ya batu mibale te ezalaka ya famille mobimba bato bakutanaka bango mibale me pona yaka kokoma sima pona famille mobimba famille elingaki mwasi oyo te nayebi te balobaka les oreilles ne dépassent jamais la tête. Munoko ya mukolo ibimisaka solo kasi landa ba conseil banakati. Mama ya mobali oyo aboya ki libala oyo. Étant maman peut-être acha étudiant ki amona ki mwasi oyo azalaki malamu te kasi buno boye soki bolingo esi etondi ekoti na miko emisi misisa ezalaka difficile. Mobali alingaki kaka mwasi na ye. Kutu jour ya mariage coutumier mama boya ki kokenda bina kokende mariage wana te na ina confiance na mwasi wana te bato ba insistaki ya mobali insistaki bande ko ba insistaki mama akendaki quand même mariage wana mazaki contente na mariage civil s'il vous plaît mariage civil salamaki famille ya mobali bayate kaka famille ya mwasi na mobali ba kosala mariage civil bakoma kovanda esika moko bafanda kabongo na chango zali munene to préciser te mais bino boye ba esika bafanda kana chango. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko mobali wana oya balaki mwasi ya Muluba oya Sirène abota deja mwana ye moko ya mwasi ça un peu moins ba 12 13 ans moins de 15 ans mwasi abandi kosala ba cérémonie on ne sait pas ndenge balobi bokoyoka yembo ko nga expliquer na ebité bazoki tester nango wapi mwasi mobali abandi komona kaka makambu ya mabe kobela bela nzoto faiblesse mwana mobali oyo abandi koyoka ba malaise nzoto yali kosala ezali sous kolongono te voilà c'est qu'on peut dire vous avez compris isolo on a réserve pona ko nuire te pona ko penyeka kabino esika ndeko akwei poyo okweya te libala mususu soki ba famille ba boyi mekaka pe koyoka eza pe na mabala mususu famille akoyeko boya mais bino bo insister famille azo boya pona profil moko boye mais soki bino insister ekendaka na ngoma misusu pe il faut kotala kana no malamu ekamusi ndeko mwabali oyo tanga bali mwasi boyebi soki misala mabe ezali okobanda komona biete ngam na lobite bokoka ndeko na yembo ko nenga ko expliquer bino siko qu'est-ce qui s'est passé et bande ko leka ndenge nini mobali pe akomi kozwa combat à partir ya musala na esi bino sala kana Sénat Sénat oya Kinshasa ko appareil du peuple na kati ya Sénat il paraît bandeko na ye ba collègue na ye ba bandi pe ko bundisa ye ba ye en complicité na mwasi na ye andako batindeli camarade moko ya mwasi niveau ya musala camarade wana entre parenthèses to yebite soki azalaki mwasi na ye makangu to ne on ne sait pas mais ye bati ba utiliser ki ye ndenge balobi pona aya kozwa pe molimo na ye ezoko pesa passe ndeko mobali akomi komona lokola esprit de mort ezoko pesa passe tango bazwi ba pasteur yaya na osaloka moi synthèse muke moko koyoka ndenge ko expliquer tango bakei pa ba pasteur basali ya nzambe basambeli makambo eko bima mwasi nzoka azwa caleçon to sous-vêtement en fait azwa ba sous-vêtement ya mobali na ba sous-vêtement wana azwa caleçon ya mobali azwa singlet ya mobali plus loin encore azwa ba spermatozoïde ya mobali akenda kopesa pa ya nganga moko songolo na changu pe na njili pona nini akanga mobali il paraît famille na ye bachaki ye wana po abotaka te mwasi yango abotaka te
il paraît famille na tout ça kaye pour benda kabatu mbongo aza surène wana ndenge bimi na ba église aza surène des eaux reine munene na kati ya mai. Plus loin encore balobi nganga wana eseki mposo ko moni mwasi une jolie femme talaka mwasi ya muluba ya pembe ya bien nganga yebisie il faut la nangai akusha pe na nganga to ebite pa na cérémonie wana bakusha na nganga basala ki spermatozoïde ya ndeko mobali oyo nini eloko kamwisi ngai mwasi azwaki spermatozoïde ya mobali na ndenge nini azwaki ba sperme na ndenge nini ayesaki ye nini bona ebite tangu bazalaki na papa na mama azui abombaki atina papier hygiénique akedaki nango ndenge nini on ne sait pas wana biso mtolobite prophétie ebimi na église bali prophétie ebimi kaka pa ya prophète moko te ba prophète ata plus de 7 balobi kaka même chose kutu ils ont été surpris jour moko boye prophète moko boye église songolo église ya mnene oyo babikola boyebi alongwa soki lemba je crois ayati na changu na adresse oya bango ayebi kuna te abina soko lukande ko songolo nini nzamba tinga na pesa ye message apesa bango message kaka même message wana ke ba sous-vêtement na yo na ba sperme ekenda pa ya nganga moko so isongolo na changu na njili epesi pasi sika boye famille ezali na mbutu ndeko ya mibali ndeko ya mobali balingi lisusu libala wana te. Il y a eu un jour esika wapi ndeko ya mobali kutu azalaka na mikili ya mpoto abenga mwasi wana na osemeki na ye yo ozoko nyokola ndeko na biso oyosala ye mabe tolingi lisusu libala wana te parce que bamonaki soki batiki ndeko na bango ndeko akoki kokufa po basi bazwi en captivité bazwi déjà en captivité moyen lisusu abima ezate tango agangeli ndengo wana mwasi e coïncidaki azalaki epa na bango papa na bango azalaki mama na bango azalaki alobino semeki na ngai na mikili ya mpoto awafinga nga ndoki papa ya mwasi bokilo azwi telefone papa yo zali kofinga mwana nga ndoki bona papa tolingi susu mwana yo te mwana yo afanda wana zonga libala wana te parce que ngai ne mutu na bayelaki leki na ngai mwasi wana papa bokilo abandi ko discuter habité baba na mariage civil ezaka procédure basala ndengo wana te il faut tout mobali ye moko bakati téléphone babengi mobali pendant ce temps mobali akobai po keno ba prière muke do mbala zaki na deux combat ya baninga na ya musala ya parti politique na bango o batela ke mwasi moko a dominer na combat ya mwasi na ya ndaku e bande ko sala mape en complicité na mwasi na ya ndaku wana ndenge message e bimaki na église tangu papa bokilo abengi bongo mbala moko mobali a démarrer mutuka kutu mobali oyo ya mwasi wana atambola na leki na ya mobali leki na meya na comprendre te qu'est-ce qu'il ne va pas mwasi oyo ba professeur bimiti kasemeki atana misala ya mabe tala mabala otubalaka yaya buka kama bolongo sambelaka soki nzambe te mawa mingi naembelaka bino chaque fois losambwe futaka yaya losambwe polaka te o naembelaka bino chaque fois nzembo azapamba te il faut bososolaka bandeko mobali te moya etela mfute akeya demanga mutuka ake kozwa mwasi na ye azongisi ye na ndako sika boye ndeko mobali nzoto yali bana bokolongono bien te ba prière ezali kotoka ndenge message ebimi sushi yali ba éliminer mobali po batika na bien wana yango bandeko mobali balingi pe eloko wana te ebanda pa ya mamba a partir mama la bango tina bango so baso se pena di bala wana te papa fiston to landaka yo beta lisolo oyo tolingi ekoma tina matoi ya leki na biso ya mwasi na yena ya famille na bango ke mwasi wana ba esi biso za sirène des eaux atika ndeko na biso kimia ngana abili kambute biso beta kama solo pona ko nuire te pona ko sunga kaka na ko beta kaka lisolo auto beti ezali lisolo ça n'engage pas radio lokole biso beti kaka lisolo ba biso beta bokomi to côté la osiko audio lala yaya landa audio ndenge ndeko ko expliquer yemoko na sima nango to kosukisa poto conclure o biso robaki to robite yo moko landa audio ndenge ndeko na ye azali ko expliquer basi auto balaka somo landa ngakutu avant wana avant tina audio
na suka nango epesi pasi na pesi bango numéro ya prophète oyo to asungaka biso omwani musa osalaka ya beta masolo oyo batentation ezalaka mpe ebele mais tolema otelema ya losambo mutabujaka te prophète oyo asalaka na biso elongo oyo asungaka mpe biso asungi bato ebele ndela ya masolo oyo totie bango en contact na prophète asungi bango prophète Alidio parmi les faux il y a aussi le vrai. D'ailleurs, vous voyez, chaque fois. Vous voyez, billet à $50. To billet moko songo. Eh, c'est bien, vous avez déjà billet net, il y a $200. Il y a fake. Vous voyez, on a noté. Vous avez déjà billet à €500. Il y a fake. Vous voyez, on a noté. Pour un pour original, et ça l'a raté. Donc, ça veut dire que l'autre tout est original, les ali, fake n'angope et ali. Donc, prophète Alidio azali prophète ya nzambe ya solo na teba en contact basambela tutala oyo nzambe akoloba na suka wana lala ndenge ngobala o expliquer moko et bon tozonga suivez la fille akushana nganga mwasa ndako libana akushana nganga wana nganga ibise nini nganga ibise amema sous-vêtement ya mobali singla mobali na sperme na ya biso mibali amima panganga basala ba cérémonie pour moi si a dominer mobali tina niveau moko 0-0 azoja mone tolo baliage donc tolo ba to voir même inga ko nazo comprendre le phénomène anti donc alliage donc atile ce qui zakala a donc mobali abushaka te donc voir même mobali simba mo même famille atipakati chose grave tamo auti ko sarole pour la propagande de la députation ba kaka da ronma wana ba sangani suna ba collègue kaka ya misala wana ba ju photo na ye o ya publication ya pancarte na sala kiwana na ba carte na ye ba fiche na sala kiwana ba mimba musu sanda kanga ba ko combattre ba na memi on sigo wana siko ba collègue na ye to ba collègue siko a complicité na mwasi na ye ndako papa message moko message zo koya ka message moko que non la fille amema caleçon mobali amema sous-vêtement mobali amema pardon na singa mobali na nokanga après la fille wana za mutamisa mabe donc akanga ndeko na façon moko impossible avec colonie siko eko muluba oh là là siko baeko petit fois siko avec na doute pour avant professeur koya petit fois avec na doute alors bi siko papa prophète amaza pa musikana na ngora tuni papa makamna lobi oyo na eza solo te habita petit fois habita na yo ki me na componente siko na posa pour la confirmation na yeba est-ce que nzambe na biso nde to sa prière ba ko la akoko tanga na kombo mutu na yeba te prophète avant aibisi abi la fille yango azali mo mwasi na yo mais fille yango ninga za abotaka te ozoluka mwana mais fille ninga za abota te ase sacrifia mabota na ye donc abota te en plus la fille wana azana comportement moko ya mabe aibisi ce qu'on comprend petit frère oui na comprendre donc d'office ton message quoi donc il s'engage maman mwasi na ndako na ko bala la fille abotaka te la fille va ensemble donc abotaka te maka alliance abotaka te siko bino bino bala ye moko to bogenda ensemble famille boya papa famille boya leki kaka loka fiango on essaie à travailler avec esprit ya petit frère donc leki donc azoku na ba tomba kene ko sala soki coutumier azo même na ba tunsu ko baza ba famille te ba famille ba boya ka ainsi ba go benga na bi mama mais le quoi ya lingi mwasi ngapna ba pe mwasi moti atika ipina mwasi moti na le quoi ya lingi mwasi soto sande ka sala ka shapo ya lingi mwasi mwana e papa mama na base ba bibiso to kineti quand c'est na kinate mama pe kinate mais ye petit frère go benga na ti na go isa mama faut que papa mama na okitinga biti mama faut que so ke ka te sa bien ti donc mama kinda na makasi ba ndeko mususu ba kinda moti soko tali pe mariage on ngeli kana be bo na famille bina ba ki content na libala na tipo balinga ka mwa mwasa moti mais le quoi ndeko za kida manipuler ndenge ndeko ko ba
ndeka ko bengo futa ke sala civil ngana bi civil na muto okene civil azate donc civil ata membre moka famille akinate civil akino sala yina bandi kwa mwasi famille moka akinate na civil. OK. Sikuna mama oyo na biso tant prière eleki yepe mobali bayebisi andimi na mama andimi après avoir akoma kota mo sur doute tala message ko me akoti sur doute yimo so aki kotambola abino ngabe funa na kotambola aki luka suba pasteur na ye beaucoup de bayebi pe ta vie privée na été donc même message ko yaki ko yepe atambo pe de 5 églises 5 pasteurs les mêmes messages zo ko yaka naiko benga so passer na la ya passer moto za nepika na porte na France na meki kwa société ndiko za pena maladi mais je singa fla pour prier na betile pe solo te abino kwa papa photo sambela mais ndiko za bitumba surtout na niveau musala donc contenu pe bazoli na ba matsaye ba promotion makasi donc même na élection zoya oyo donc arobima donc azapina populaire do bato aligné do arobima na sans problème mais bitumba makasi asaka muta parti politique ya AFDC ou bien ça l'a rappelé quelque part aza muta parti ya AFDC ça l'a rappelé sur la carte Sénat asala na bureau na Sénat kuna za 4 sur la carte bureau na Sénat aza sur 4 sala na ninyo na commission électorale na CENI. OK. elongo wana tobandisi baprie na beteli mpe paster eloko moko te papa ezalaka na te yo moto obeteli paster peut-être obeteli paster likambo paster nde moto atriomphe na ndenge na betela mpe paster likambo tobandi bapriere na ye les mêmes messages papa même message kaka moko ezokwea message ke nini pozala bien fokama na mwasi wana aza na misala mabe mwasi wana amema kalesio na wana ndako nganga amema senge na wana ndako nganga donc faut se séparer na mwasi wana donc so séparer na mwasi wana te eza problème donc mwasi azokombattre to aza na posa akwesa motu na wana si papa ayoki message ekboyi me ndeko lokwa si bakangi papa molimo baduti kaka ezokota makasi tolongwe wana susu bagrand tia azalaka na bombo aye kozwa ya bien tokina mpe église na biso mpe église mpe kuna tokina tosala bapriere mpo ezalaka mpe boye te malade yango ezobandaka malade mpe ezoyebana kaka te oyo kaka tension oyo bapalpitation ozobangaomonaka bien te abelaka te so na miso nde santé eza bien te ozomona na miso nde santé eza bien te mais avec bapriere nde tozosala donc nzambe mpe azosala azoprotege ye grande sœur aye kozwa ye baye komema ye so na église moko bakei na baeglise wana na bombo mpe kuna bakomi na église wana na église mpe kuna bayebi ye te babeta mpe lisolo na ye te papa molimo ka ndenge ekweyaka molimo ekoyi mepse papa me longola baduti oyo oza nango otamboli baeglise ebele otamboli partout bazoyebiso me oza na molimo aduti mpo na nini olingi nzambe asala ndenge nini olingi otya nzambe na défi mpo na nini makambo azoyebiso eza ya vrai lobiko na yo ezaka pa na yo moko donc fozwa décision mbala moko papa bakomi kolobela lokwa bayebi masolango kaka sija mwasi wana papa so mwasi aza kobota te mwasi aza sirene mwasi aza famille na ye batia ye wana mpo ayitaka nde famille na bango batia ye wana mpo abota te batia ye mpo abala te me yaki ebala boni donc ndeza oblige asakrifie mobali donc amema esprit na kati ya mai basali combien de temps papa je crois bakosala ba 3 ans. OK siko bafana ara ndako moko te siko papa baza ndako moko nga sikoyo bakanda na mpe maîtrise eleki te donc namoni makambo ezoumela naye kobenga na fille wana yebisa etala mama omoni yo héritier bala oyo na mbongo apesi mbongo libala ngam napesa mbongo libala wana nayebisi yo na minute oyo soki olingi osala ndeko nanga mabe fosenga permission mpo nzambe mpo mama na ye mpo tate mpo bafamille na ye mais yo mpo makambo akindoki omemango brutalement eza te papa donc nalobeka na ndenge na problème nayebi kino esa comprendre nayebisi kino soki olingi osala ndeko nanga mabe
fosinga permission pa nzambe epa bandeko na ye pa papa mama na ye me yo lokola babalaki yo oza na mayele moko mabe mpe nayebi soki ya libala oyo nga na bomi libala oyo yebisa batata na mama na mbongo ya libala bolia tokabi no mbongo ya libala donc ok la fille to na bengi na telefone azalaki se retrouvaki aza na famille ya bapara na ye chez bango bamoko oyo okalinga ndoki ngabi epa na bango okalinga ndoki ngabi nakani yo ndoki te nayebi soki na vie leki na nga libérer vie leki na nga libérer vie leki na nga donc nayebi na donc soki yo ozokontinue kaka soki mpa na biso nga na perdre moto moko yeba mpa na yo bokoperdre ata 20 personnes mais nayebi soki na vie leki na nga fo libérer leki mama ozwi telefone apesi bapapa na bango asaneti basamblaka oyeba ndoki aza basamble neti akolela azwi telefone apesi bapapa na bango oyo papa oyofinga mwasi nga ndoki nga bi papa mwasi mwana na bino aza très impoli lokola nga napesaka mbongo libala tobalaka mwana mwasi mwana yo nayebi a partir d'aujourd'hui libala oyo tobomi nga na bomi yango libala oyo ekufi papa bozwa mwana bino ala ndako wana zonga susu te tobomi libala oyo te kasi eske ndeko na alobi nga ndeko na nga aza na mot à dire te moto aza na mot à dire eza ngai nga napesaka mbongo libala nabomi libala oyo nabomi libala oyo parce que bozwa na mwana bino aza très impoli boediki na mwana bino soki nga napisaka mwana nga conseil nga na edika nga nalobi bien papa ke mwana bino aza très impoli boediki mwana bino oyo kasi ndenge eza boye wafo obenga nga bikobenga mpe petit frère na nga te nga nayebisi bino ka libala oyo ekufi tolingi mwasi te libala ekufi bolia mbongo libala oyo te kasi abala ye na leta eza procédure nga papa procédure wana ozoyebisa nga procédure ya baleta to okende yango nsima mais pour le moment libala eza te papa natile eko ata tata na bango wana tante mwana mobali aza ekolo nini mobali biso toza bambala bato bandonzo mombala somo sikoyo nayekoyesa tata nde okata telefone sikoyo petit frère oke na miso wana azalaki na kati église na église mamongo papa na bokilo abengi mamongo petit frère oyo grand frère nayo na poto kuna auti obenga amanke ngai azofinga mabi libala ekufi yo moko olobini mbala moko toprofetese na kati église nga kuna yebi profetese on depase azalaki na kati église ayebisi abi non omoni makambo nde yana asali boye eza bien lokwa yana atelemi na makambo oyo eza bien parce que soki na famille na moto aotelema te mwana mwasi azozwa accès to epa na yo lokwa ndeko na telemi boye lokwa agangeli bango abiki bazwa ndeko na bango tika mwana mwasi asala nini akende apesi tolanda okontinue baprie na kati ya ndako yo moko parce que soki alala mwana mwasi wana donc makambo endoki eka malamu te bazwi voilà ndeko ya mobali moto azoloba bozoyoka makambo yango ndo ekendaka voilà ayi kobeta lisolo moko tolongeli bino mokoyoka lokola mwana mwasi atila ezakala adomina ye papa na miso même prophétesse azoyebisa ye ye motema moko echange ayebisi petit frère azalaki na demari motuka tokezwa mwasi nanga obita petit frère pese azalaki bademari jife boye baketi na demari bakezwa mwana mwasi wana petit oyo tazobenganga na lobi nanga bive nazocompone tv batie v wapi tozotambola partout bino nde bosambela baprophète bapaster bakokata balie wana te c'est ça papa siko yango tosala bapriere mpo balobi les seules choses tosala bapriere tokokontinue nga siko nazomona papa ezomomela seme mona mwasi akisona mpo na bango comme ça mpo ndako ezala kobeba mpo balobi ndako ezala kobeba ezosenga bapriere mpo nabengaki mpe basali mosusu bakendaki na titaki mbongo basali bakesu na kati ya ndako kuna basali bapriere ozomona basali bapriere basali oyo esengaki basala est-ce que mwasi andimi ke akenda na basous-vêtement na basenge epai ya bato mabe azondima ngo te soki atia mabongo na se omoni eloko ezotrompe eleki nini omoni motu aza domine papa donc nyonso kino boyebise ozokomprendre siko ntongo azosala priere ye mona mosi akokosana na bapriere nzambe nga bakala nga ndoki nzambe mpena lobela soki nga azolata elongi na ngai bimisi elongi ya motu wana papa toke susu mosika papa toke mosika te petit frère bavandi na ndako na mwasi na ngai na petit frère moko na mwasi na ye na bavandi 4 personnes na bana bazalaki wana
prophète soki prophète mosala nzambe moko boye songolo pakala nga na yo toyebi ye pe te ye pe ayebi pe mosala nzambe yango te mosala nzambe po bango bana njina na njina quartier na nini pembeni na bako se Sébastien wana soki se Sébastien donasi abaza na immeuble moko ya 4e niveau wana mosala nzambe akoti amatiti na 4e niveau akoti abi ndaka papa héritier petit frère le quoi zolo batavana taka sur petit frère dit oui on a papa héritier abi nini zabu na ye awa selon nzambe molimo ndi mutu yeko kidenga tina ndako boyo nzambe atininga na opesa message epa ya papa héritier mais mwasi mba moko asauté mba moko premier ote nga na mwasi ozo message ezali yebisa ngai nga na mwasi na ye po mwasi ya grand frère na ye o petit frère na ye wana bana so message ali yebisa ngai mosala nzambe abi te message oyo nzambe apesi nga moyena basi boye bino boyoka mo ezaka message ezaka uniquema eza mpona ya papa héritier ndeko pa bon ndeko yebisi ali bon lokola naza petit frère bango bakozala te ndenge lobi oui mais lokola petit frère nanga aza po fana na petit frère nanga biwa ok lokola aza petit frère nao eza pe mabe te bakiti na immeuble na se bakiti na se babandi abi papa nzambe atindi nga nayebi yo pe te nayebi ndako nao te na ye awa sinon nzambe ndenge atindi ngai nde nakomi awa message nzambe apesi ngai nayebisa yo il faut aussi mwasi ozali na ndako faut tika mwasi ozali na ndako mwasi ozali na ndako aza moto ya misala mabe mwasi ozali na ndako amema kaleso na yo na ndako nganga amema senge na yo na ndako nganga apesi nganga wana atangi na komba nganga wana papa atangi na komba nganga abi nganga wana aza marabu aza so na quartier 6 soki 13 wana atangi na kombo na njili wana atangi na komba nganga wana donc vela nganga wana bango bazaka na njili nganga pesa na njili nganga mwa mwasa akenda kokonsulta kaza na njili okay bango bafana na njili wana siko prophète na avana na lemba ba siko ba bapesi message na mutu aza na njili okay ayebisi ye ke ndenge eza wana nganga wana pesi mwasi na amemaki biloko na wana apesa ye condition alobi po odomine ye alobaka eloko te nyonso oyo elingi asalelaka yo ifo nganga pushe na yo mpo naza na domination na likolo na ye mwana mwasi akushe na nganga na mpo adomine yo na miso oza domine esprit na yo eza awa te me nzambe alobi atininga mpona bikisa ame na yo apesi kaka nde bazoloba apesi molimo ya duti eza na mwa folongo na molimo ya duti eza makambo ya nzambe bamema yango na nzoto te eza makambo ya nzambe me pesaka 4 jours nakende susu nasambela oyo nzambe otalisanga komsa na yo oyebisa yo yo tawe na 4e jour opesanga soki opesinga soki okonfie oyo message nzambe atinga na koyebisa yo soki ondimi yango opesinga ta na okende kosambela nzambe aza bakapasité ya kosala su makambo mosusu oyo oyebaki te oyebango lisusu petit frère oyebisa ye petit frère oyebisa ye oyo sava problème te na yoki petit frère mosusu ntango azalaki wana donc nane batamboli na baeglise sijeze koyaka moko petit frère abima eviaya me makambo mosusu ozomona te eloko ka eza kaka moko mais comment expliquer vivaya ozokomprendre te mpo nani voilà je crois toyoki lisolo ya ndeko grand frère ye moko aexpliqué epesi pasi bandeko à vous l'antenne bino boyali wana awa radio lokole bapapa ya bwanya bazalaka bayaya ya bwanya bandeko ya bwanya ndeko aza na besoin ya conseil basala procédure nini kasi biso awa na radio lokole topesa ye bango numéro ya prophète oyo totravayaka na ye oyo asungaka biso na prière oyo asungaka bato nyonso tu soki bazwi solution tokozonga susu awa po toposa bino réponse d'ici là portez-vous bien santé de fer à tous chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse,
apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur à avion. Benga Mama Charlotte n'Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.